kaka eske yo na ngai tomoni busoba nyonso oyo tosalaki ya solo te papa na biso Rochero ayembaki yango Congo de Mkango mokengeli Léopard mboka ngo mokengeli Nkoi. Eske yo na ngai tomoni busoba nini oyo tosalaki hier oyo memisi biso lelo là où nous sommes arrivés aujourd'hui, qui sont des artistes, des artisans. Il y a ce qui s'est passé en RDC Congo. Mes chers amis, balance Kolo Congo, le sako ombo kabino to monike, ya solo bosali wana pembele ya no bino, po ete to pesa kibino elaka. O limis to juka moi tango mukela moi retard, mais to yeka te po ete to lobela bino ke, ya solo to répondre na rendez-vous na bino. Notre investigateur. L'investigateur d'aujourd'hui va découvrir sur Kolo Congo, bokolana bofungola mato boyeba ke awa na biso na lolaka ya mbuluzi kimbangu to sakana kateto chaka mai na munoko te. To benga ka mbwa na kombo na ye. To benga ka mpuku na kombo na ye. To yaka te wana peto sara plaisir na moto moko ke non parce que apesa biso mbongo tozana ngwe leki ya bango po bayaki maboko poma na bapote bayaki makolongulu bayaki comme pêcheur là mostala quand même mais étranger aye comme pêcheur na Congo à cause à dribbler ba congolais lelo comme milliardaire pote alekaki biso na mayeli et biso bato to mona ki ayaki comme pêcheur toza ko mona ye ndenge pe azali ko dribbler biso to mituna eloko nini ezali ko bombana na simawana banani bazali ko bombana na simawana toza ko ya pote beaucoup entre vous pour le moment oyo bazo se tromper. On a vu dans toutes presque les chaînes oyo ya RDC Congo na YouTube na nini, les gens parlent de professeur Tchani, les gens parlent de Kato, les gens parlent de Félix Tshilombo, les gens parlent de Moïse et de Fayoulou. Mais bato baza koloba. Est-ce que bozo ko kamwa quelqu'un mo ya lelo? Bozo ko penser que tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dans les télévisions, tout ça, vous pensez que Botami dans les caca comme ça dans les... Non, c'est un plan bien monté depuis longtemps. Un plan où il salaki na badongolo miso ke baba na kokosa biso mais nzambe atamona le tata nzambe ampungu tulendo topesa matondo. Topesa matondo nzambe ampungu tulendo nzapa nzakomba. Akongo mungali mfidi mukuru. Mungu baba, Mungu amilele. Nzambe kaungu. Kalunga akombo nyuso linko benga ye nzambe kaka bele moko ye wana nzambe ampungu tulendo oya tinda mosali lwaye na kombo ya mfulusi kimpangu jantungunwa oya tinda basali na ye lokola mama kipa mvita bazala ebele oyiba kombo na bango msuto oyiba kombo na bango te me baza basali ya nzambe bamemela biso ndatisake bobanga ka nzambe po ete balakisaki bankoko na biso kobelela nzambe mais après ezalaki mabeke ndele kokosa bango na fimbu apekisi bango babelela nzambe bankoko na bango babelelaki alobi te aza diabolo yo bino bobelelaka oyo toyeli bino bakosaki bango na nsima fimbu bandimaki fimbu wana lelo eza te banani bayaki na fimbu wana bayaki na fimbu wana bankoko ya Moïse Katumbi bankoko ya Moïse Katumbi famille Soriano bango bayaki na fimbo wana bankoko ya ba oyo nyonso ba milatre nyonso boza komona ba milatre o boza komona mingi na mabele Kolo Congo bankoko na bango bayaki bankoko na bango mususu bayeko bakisa malere bakimi deuxième guerre mondiale ba nazi ko bakimi ki deuxième guerre mondiale na Congo ba bota bana ba milatre bana wana ba pesa ngo ba consigne ke ba tompaka biso bana ngo baza mingi wapi baza mingi na kati na Katanga na kati na Lubumbashi bazwa ba se positionnant partout dans tous les Katanga ba milagre wana et nos amis katangais affaiblis ba komo ko pesa bango kutu ba komo ko kabela bango mabele ba komo ko pesa bango on pesa ndeko ne congolais a préférer pesa ngo milagre a préférer pesa ngo tout rwandais. Ces gens-là se sont organisés. Ils s'organisent nuit et jour. Chacun d'entre eux a donc joué rôle. Rôle pour nous distraire, rôle pour nous voler, rôle pour nous amener dans un autre terrain. Oyo biso misusu toza ko lié ba ke ezali terrain
oya normal ko bongisa biso nzoka te ezali mafia bien organisée et c'est la mafia qui est organisée mosika. Alors la question qui est là dans notre investigateur aujourd'hui, nous allons chercher à savoir la famille ou les Soriano. Quel est le rôle que ces Soriano jouent en RDC Congo pour bien sûr déstabiliser le Congo? Ils ne jouent pas un rôle pour faire avancer l'économie du Congo, mais pour déstabiliser le Congo. Alors, moko na bino kanso bozala numéro na bisa téléphone, numéro na bisa téléphone, auto pesa kabino mikolo nyonso na kalisi boyebi yango toko tiela bino yango encore parce que mingi ba nota kango te. Tout numéro de téléphone nyonso mibale yango wana. Oyo koza na posta ko benga o benga poete o participer à l'émission, mais ko benga te pour biso ba beti na biso ceux to monde ba ko kota na ba channelo o ba ko kota na kata isme to ko kata yo pote zelo la ka vuluski mbangu awe sali bana obaza koyeba komilongola na boumbu oyo baba paya bayela ki bango yo soki olobi ke oza moumbu olingo tikala moumbu lokola bankoko tikala ki yo zala janelo na kota Moïse Katumbi yo zala janelo na sima ba milatre oyo bazali ko monisa Congo pasi ko benga te poto ko kata yo wana déjà tolobeli bino ja en avance. Voilà totikele bino numéro de téléphone sur bale oyo kolinga ko benga abengi na tango iko. Toujours ça la discrimination, mais toujours la vérité. La vérité, où est blessé à battre, toujours qu'on le batte. Il y a sur l'autre moni makamou et belé, bateau il va y la bus dans belé Congo, sur le taliban milâtre. Ba milâtre non sur eux va tout autour du pouvoir. Oh bah se positionner dans le pouvoir de Congo. Mon salamou comme un ambassade à bus de et en plus sur la Libye, n'attend pas coûte la bangon de bangon ba milâtre, ba doudou, ba Jean ba Samba. Jean-Pierre Manissa, tous ces bateaux, Bazaye Belé, Bamona Kabino, le bateau, Bani, Bamakak, Bamope, Bazar rejeté de l'autre côté, pas Mindele. Mindele, Bamona Kabango comme Banois, sale noir. Mais Bango, Biobala, qui s'acquitte, non, Bissot, tu acceptes quand même Bango. Tu acceptes Bango que non, reste à côté de nous parce que vous êtes des humains comme nous. Mais Bamon est le Bissot, Bamon est la Bissot. Et Bamon est la Bissot pour nous parce que là, dans vos têtes. C'est dans vos têtes, à cause de vos têtes, parce que vous n'avez pas la connaissance. Et bien, il y a pour ça influence, il y a pour ça, qui est à la cola mondiale, avec le cosayo, avec le cosayo, complexe et infériorité, aliénation mentale, oyebina yote, par manque de connaissance, allez, on me tique pas chef, nous avons moïb, voleur, fakwa, anguanima, moïb, mon nene. Alors, là, nous allons vous en parler de la famille Soriano. La famille Soriano, que nous savons que Bakota dans les affaires, d'après Bango, depuis des années, depuis des décennies, ils sont dans les affaires au Congo. D'où sont-ils venus, cette famille? Mais à l'origine, à l'origine, Baouta, Wapi, cette famille Soriano, aujourd'hui, soi-disant des milliardaires en RDC Congo. Des milliardaires, la famille Soriano. Et attention, nous allons attirer votre attention, on n'attaque pas la famille Soriano parce qu'ils sont des gens normaux. On attaque ces gens parce qu'ils sont dans la politique. Comme Bazana Kacha politique et Congo, ça nous intéresse. Nous, on ne voit pas parce que c'est un individu, mais on s'attaque parce que Bazali ko déstabiliser ma belle Congo. Vous le savez. Togo Sabina Ngote, Boyebi Bino Moroke, Batouana Bazo travailler pour déstabiliser ma belle Congo. Et on a toujours le bel bango pour être à chacun de vous à comprendre que ma belle Kolo Congo est allé avancer bien le Kolo ya Batouana. Alors, Batouana basala rôle nini ba jouer rôle nini ma belle Kolo Congo, bo mona ba vidéo oyo ba panzana mokili mobimba Moïse Katumbi andima le papa na ngai azalaki juif. C'est connu de tout le monde que son père c'était juif. Alors le maman na ye azali Mobembe. Mobembe ya wapi akosi ya Congo. Alors, Ndekonaye Otokobenga na Kombo ya Katebe Katoto, Raphaël, Alobi, non, arrêtez de comprendre n'importe quoi, à expliquer dans Batou, Alobi bien, la déclaration des alliés que Raphaël Katoto, Alobi, c'est bien bon, la vérité, c'est mon demi-frère Moïse Katumbi. Sa mère, c'est une Zambienne. Moi, ma mère, c'est une Congolaise. Voilà, bref, notre papa, c'est un juif. Bakati Moukousse, papa Nabango, ah, c'est le juif. Maman ya Katete Katobo,
azali nani, azali congolaise, maman ya Moïse Katumbi azali zambienne. Alors tolinga toyeba ki congolais ya Moïse Katumbi euti wapi. Cherchons à savoir qui congolais à Moïse Katumbi euti wapi. Ce que vous voyez que non, et qu'on justifie que oui, parce que son demi-frère, il est d'une maman congolaise. Expliquez-nous, vous avez la parole. Mais voilà, les Congolais n'aillent pas nulle part. Alors, ces gens qui sont venus chez nous, à l'année papa n'aillent, ou est-ce qui pêchèrent, ou est-ce qui ont tourné dans la zone wana, la région wana ya sud. Ou le papa ne voyait pas qui est milliardaire, mais qui comme pêcheur. Bah comment va milliardaire comment? Alors là, je vais vous expliquer. Bah toi na bah comment qui va milliardaire, papa ya moto wana azalaki pêcheur, aye ko initié banana, ye pe na kati na pêche. Pour ne livrer le poisson. Le poisson, au boye, na katakatanga na katia mbashi, le poisson, le poisson, on a katumbe katete katobo na tatana bango, toujours tatana bango, parce que Moïse Katumbi, maman na ye, azala ki bonne. Bonne, et pas ya, azala ki bonne, akene koluka musala, et pas ya katete, et pas ya maman ya katete katobo. A comme wana ba engagé musala maman wana adraki bonne alors papa wana bani ko tricher na sima ya mama wana lera bani ko tricher na bonne na bango ayeko botisa ye mwana na kombo ya Moïse Katumbi. Alors mwana wana azali mwana ya bonne ya Zambie oyo ayeko botama bolimisi muke vanto lancer na ventilateur parce que to ko kabulungi bolimbisi voilà. Sinon, tu es moulungé za makasi tout le bino ventilateur. Mato. Voilà ben de ce qui s'est passé là na katia famille wana moto mwana mo garçon wana abote na kombo ya Moïse Katumbi. Et le lot l'influence à Moïse Katumbi a joué na katia ko le Congo et uti wapi. Papa on a tiré bango héritage mais avec ce bango que non beaucoup jambon on a pêche. La pêche wana bazo za poisson, bazo livrer na armée. Na armée na biso na époque wana bakota ki na influence kaka la kola ba milâtre bakoti influence pour ko livrer ba poisson wana bakoti na kati ya armée et ba se positionner na kati armée avec des généraux na biso ko balinga ki mbongo en cette époque là quand même aujourd'hui. Alors ko zo mbongo bazwa na kati ya mafia oyo bazwa mbongo babandi ko sala ba mafia na kati ya armée facture zanaki ya 2000 ba baxi 200,000. Alors, facture, on a l'air mbo ekobima, bakaboli na général oyo, azalaki chargé à paye, mbongo musu bango basui yango batikala. Et si de suite, batouana bakomi na mbongo ya mafia, mbongo ya Congo, mbongo ya ba livraison ya ba poisson, on baza ko livrer na kati ya armée na biso et komisi bango na mbongo. Et ce qui wana te, batouana Moïse Katumbi, sa vie était na kati ya Zambie. Moïse Katumbi vivait dans la Zambie et non à Congo. Moïse a comme ça influent pour maman la zambienne, ne connaît nous sommes dans la Zambie. Alors Moïse Katumbi a venu travailler dans la Zambie à côté de temps en temps à Congo. Alors Moïse Katumbi à côté na Congo comment? Na mkushe tuzolo bela bino Moïse Katumbi a côté na Congo, l'era côté makasi na kati na mafia. Moïse Katumbi a salenini aluki ndenge na kota po abana ko livrer ba poisson surtout na ko livrer ba arme. Ba arme wana abani ko ken ko coopérer na ba soldat oyo ya Zambie azwa ko ba arme oyo na kati ya Zambie akotsa kango na kati ya Congo. Et alors Moïse Katumbi l'époque ya Afghan l'air ba Hippolyte Kanambe commandant Hippo ba koti a sali connaissance na Hippolyte Kanambe. A sali connaissance na commandant Hippo alobi na sali fournisseur ba arme. Na comment fournir yo ba arme. Alors, Moïse Katumbi, à cette époque-là, bah, c'est une connaissance na Hippolyte Kanambe, à côté de fournir l'armée na ba seigneur de guerre. Alors, entre autres, Hippolyte Kanambe, bah, réussir de livrer l'armée, à continuer à livrer l'armée, et comme sur une mission que non, tout ça, nous proposé. Et dans l'entretemps, Moïse Katumbi a eu des problèmes de scroquerie na Katia Zambie. Les rations promesses qu'on a en Zambie, gouvernement zambien, et bien qu'on lukaye kangaye. A kimi mobimanaye, à côté na kati ya Lubumbashi, à quelque bomba na Lubumbashi. Les à côté de Lubumbashi, dans l'entretemps, Yaya na Yepé, son demi-frère, faisait de même na kati ya ba clique wana ba complicité, na kati ya ba clique wana azo ko kota na kati. Alors, abani ko pesa bango ba mbongo abani ko pesa ba arme, bango mi bale bazo financer ba arme na kati ya bato africaine. Alors, à la fin des comptes,
soutenir bino, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dans ces cas-là, comme tu réussis le pouvoir, tu dois venir travailler avec nous. Naniwana Katete Katobo. Alors, Katete Katobo, non, moi je ne travaille pas dans la politique, je ne suis pas doué dans la politique, je préfère céder mon petit frère, ce que il y a politique. Alors, Kabila, n'importe quoi, il politique. Nambe a lobby comme posant ma casse, yo petit frère ya nani ya kokota, ba koti na katia clic et voilà remerciement en bref. On va pêcher qui Katete Katobo en mettant son petit frère comme gouverneur, gouverneur ya ville ya Katanga. Ba pêcher place wana ya gouverneur Katanga, il a profité au maximum. Là a profité na ba minéré na uranium ya Congo et commissaire milliardaire. Pourquoi commissaire milliardaire? Parce que là il s'est retrouvé dans il y a Messana mafia depuis longtemps, mais les autres ba Messana na mafia qui sont les autres bateau mususu basala qui na katia ya politique ba yeba ki na bango teke mafia munene ça na uranium tout ça ya donc na Zambie azo songa donc na Zambie l'air ba moni azur jambongo a corrompre ba voka banani ba meki ko effacer dossier wana o ya Zambie bino ngana ko memela bino ba marché na juste déjà ba yuma na ngai na katia Congo ils sont prêts à financer tout na katia école et voilà na financer tout azo na Congo akotsaka ngo akotsaka na mboka wapi na mboka ya Zambie ba minéré. Alors les lotos zali ko luka to yeba la famille Soriano oyo tozo komitu na question oyo tolobi ke to bengango mensonge escroquerie ya Katete Katobo oyo boyoka kito select bino vidéo moko tolobi ke parce que yazana yato banana na ye Yaya a salé ma vidéo, tout le monde qui Katete Katobo lobby, il est millionnaire. Azam millionnaire, alors, la vérité est bien, le lot qui est millionnaire n'a pas de belle, pas côté en haut. Babi non, Katete Katobo n'est pas un millionnaire. Bande comme Landa. Katete Katobo comment? Mais c'est millionnaire, tout le monde qui a tongi banda kukuna na Angola, tout ça, 7000 maisons et avec investissement à 60 milliards. Alors, bande que belle, tout ça, investigateur pour chercher à savoir est-ce que c'est vrai que Katobo a une fortune au-delà de 60 milliards parce que si quelqu'un investit déjà 60 milliards, dites-vous qu'il y a plus que ça. Alors, non, c'est faux. Alors là, l'histoire, il y a Katete Katobo Nyoso et Bimi que nous allons étaler pour vous. Préparez-vous de suivre ça de près. Alors, Katete Katobo, Oyo, Azali, faux millionnaire, faux milliardaire. Comment est-il arrivé que Azala faux milliardaire na moment oyo atongi bandako wana atongi ezali mbongo ya Angola mbongo ya président Santos moto atonga bandako wana et non bandako ya Katete Katobo donc ezali mafia déjà na partie ya wana alors nous allons chercher à savoir quel genre d'affaires oyo Katete Katobo et commissarié na mbongo mingi ke azo ba milliards oyo ya komisi wana de Kolande lango de près, tout le monde yango que non, quelque part, exact. Mais, par la télévision, que tout le monde a un dossier escroquerie, il a commencé cette histoire-là depuis longtemps. Tozali na ba dossier, ya minene, ya kafu oyo, toluki, na cadre investigateur, vous informez. Un grand dossier oyo, ya Jekamine. Un grand dossier à Jekamine, na kanesi tokotie la bino yango wana, bokotala, tokotange la bino yango, invoquant sur la base d'un jugement rendu par défaut le 28 novembre 1997 par la haute cour de la justice de Lusaka, Zambie. Décision invoquée en tant que titre privé. L'existence d'une créance de 217 millions de dollars en charge de la GKM. Pour X fait pratiquer le 6 janvier 1998 en charge de cette société et entre les mains de la Belgique, de la Belgolaise, de la Générale de Banque, de la KBC et de la PEPEL. Une saisie arrêtée conservatoire pour concurrencer de ces montants majorés des intérêts de frais. Le 12 janvier 1998,
la Gécamine cité, M. X, a mal levé de la dite saisie arrêt conservatoire et poursuit la condamnation à ces derniers au paiement de 50 millions de francs belges en titre de dommages, intérêts, de saisie et de vexatoires. La décision du 19 octobre 1998, le premier juge relevant les défauts de célébrité et l'existence dont le chef de M. X, donc M. Katobo, d'un titre répondant aux exigences de l'article 1414, 1415 ou 1445 au Code judiciaire fait droit à la demande de la main levée et condamne M. X à payer 500 000 francs belges en dommages d'intérêt. Alors, Nakanisi Bandeko, tu peux expliquer Bino, qu'est-ce qui s'est passé dans ces dossiers? Rendu en espèces le bien saisi d'appartement, pas à un État étranger, mais à la Gécamine, entreprise dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de l'État sur la constitution de la Gécamine. Ensuite, des retraits de l'autorisation de la constitution de la SPRL, non, SCARLIHMK, voire annexe du monétaire belge. Donc, c'est une société Oyo Bango Bakriaki. En vertu de ces statuts, la Gécamine constitue une entreprise publique, alors, à la fin de compte, Torokende, na dernière ligne, na Kanisi, Ezaïbeli, c'était vraiment un dossier mobimba. Oyo, to suis Yango, na niveau, ya justice. Papesi Bisso Yango pour vous dire que, maître Nani, Katete Katobo, attentat qui faut escroquer Gécamine. A même qui Gécamine na dossier moko que Gécamine avait le devoir yembongo a même na tribunal à niveau ya Zambie et comme na Zambie avocat à Gécamine a quitté va condamner Gécamine par défaut. Alors et comment qui que juge va saisir va bien va immeuble appartement ya Gécamine a sali recours ayeko koma ke beko landra ba élément nyonso ko ezeki na carte de dossier ezalaki faux. Alors ba condamné Katete Katobo a fouta dommage d'intérêt o ya linga ko sala saisie na babiloko ya Gécamine. Voilà, le grand dossier est là. Le grand dossier est là, il y a Katete Katobo. Alors, comment ces gens-là sont-ils arrivés à escroquer des grandes sociétés comme la Gécamine, plusieurs sociétés aujourd'hui en faillite, pour parce que ces gens-là jouaient dans le jeu de cache-cache là-dedans avec les autorités ou de l'armée. Oyo bazalaki na kati ya Congo, babanaki koye bateke, batwana ba côté la ki bango na se babane ko luka ndenge nini bazwa mbongo. Babane ko sala ma mafia na bango, po ete ba fakir musalo kute ko kota, babimisi mbongo bakaboli bango nyonso. Alors, Katete Katobo aujourd'hui Tokolbake, vraiment, dossier Wana, et c'est le dossier escroquerie. Alors, dans l'entretemps, Toluki Petoye, Banabandeko et Pelé, la canisse te reformé, mais non, une chose, oh, et les capotes, on attend au ming, était pour qu'on va intervenir ici. Mais Tobi Sabino, ok, bon, il y a dossier moro preuve escroquerie, il y a famille Soriano. Oh, tout le monde qui va faire la famille moins sérieuse. Alors, Tokeli Soussou, la canisse Katete Katobo, il y a un moment là, comme Afdel Kotaki na pouvoir, penser mon boutiste ba Kimaki, ba Vanaki Mingi, na diaspora na Belgique et na France. Katete Katobo a yeko s'installer na Katia Bridge, en Belgique. Katete Katobo vandi na Katia Bridge, qu'est-ce qu'il a fait na Katia Bridge? Abani ko luka ba Congolais, o ibaza na Katia Malbino, réunissons-nous, réunissons les moyens pour aller ko sala kou na Katia Congo, to bengana Hippolyte Kanambe. Dans le même temps, Hippolyte Kanambe azalina son frère. Ah, mes chers amis, bolanda na bokebi. Na tango Hippolyte Kanambe azalina frère na ye, na kati na
na Katanga en tant que gouverneur ya ville ya Katanga. Quand tu étais ici na kati ya Belgique, na kati ya Bruges, azali kokosa ba Congolais ou ya diaspora armée venant avec l'argent, tous en ba soldats, tous en ba ex-Katangé, ba tigre, tous que longola Hippolyte, tous bengala Hippolyte na kati ya Kinshasa. Alors les Congolais naïfs, bazalaki, oublié de se poser des questions, est-ce que quand tu étais Katobo, son frère qui est là au pouvoir, comment y est Abanako Luka Kabiso Awa, Tochaka Bambongo Poete Toke no Bengana, Hippolyte Kanambe, Oazana, frère na yena pouvoir, va se poser la question, on a dit, Bazalaki Tipe, Askroka Bango, Mingi, Pesa Bambongo Ebele, 15, millions, Ebele, pas ya Katete Katobo, mais là-bas, Congolais, et belé mbomba, Congolais, belé, bah, yé bien, ok. Oh, bah, kende ke pa katete katobo na kat na bridge, bah, kende ke ba réunion, et belé, bah, soldat na bise belé, bah, kenda ki, nous kate ezalaki, escroquerie. Oyo, katete katobo, asalaki wana, escroca, bah, et belé, bah, mbongo, na kati ya, oyo, ya Belgique, na matière, ya likambo, oto koloba, ya kosala, ya Bengana Hippolyte Kanambe au pouvoir et pendant ce temps-là, Hippolyte dans ce même moment, Hippolyte Kanambe était avec son frère au pouvoir. Voilà, escroquerie Oyo Tokolbake, Raphaël Katete Katobo, Asalaki Nakatia Moka, Oyo Nakatia Poto, Azo Konde Kosana Katia Kinshasa, et escroquerie, cet homme n'a pas de moyens. N'a pas de milliards oyo oyo ki wana ke Katete Katobo azalaki na ba milliards oyo ake ko investir na kati Angola, c'est faux et archi faux parce que arrivé même que escroquer ba camarade de belé ba te belé ba 1000 euros ba 100 euros ba donc des trucs comme ça ba 10 000 $, ba nini escroquer ba te belé, donc ça veut dire que azalaki un milliardaire te ma ba ko profiter parce que bono tia image que Katete Katobo ils sont très nombreux, Bandeko. Méfiez-vous de ce genre de gens. Ils sont très nombreux dans ma belle école au Congo. Et voilà, l'homme a joué des cartes sérieuses. L'homme a joué des cartes sérieuses. Nakati Oyo, Moïse Katumbi, a sollicité. Tobaniko Kende. Voilà, Tobaniko Mata. Vous serez pas sentir, allez, nous allons décoller. Alors, Bandeko, Banasom Ekolo Congo, Moïse Katumbi et Vital Kamerhe et Félix Tshilombo, photo on a vu ces gens-là, balobi, bapeta na maboko, pasinayo, pasinanga. Retenez cette chose. Pasinayo, pasinanga. Elinge kolobani. Pasinayo, pasinanga, Félix alobi, pasinanga, pasinayo. Et Vital Kamerhe alobi, soki manini banini tout ça parmi les langues nous sommes basel ba comédie na bango eleka. C'était le début du commencement. Bon nanga bien le début du commencement. Alors basel comédie na bango entre les trios. Voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Babel comme on a un vieux papa Morazagi na sima. Un vieux papa fatigué à cette époque-là, Azaki affaibli par la maladie. Batali balobi non papa azo jongle biso misumoko akangi misumoko afumuli bino batayi de pespo la na malamu papa wana azo jimile bango albi me bano bazo sala ba jeu passe no passe nanga ba grimace bazo sala pourquoi alors Félix Tshilo enani Etienne Tshisekedi oyo papa fatigué avec na mopanja lobi non na ko observer bango tina suka na koyeba niveau nini bazo kende na ba jeu o bango baza kosala alors si ango niveau ni komaki l'herbe le bique et comme makamwa sérieux to bango zo engagement et ko engager IDPS papa wana ate même wana likamwa ni uzo engager aba beto l'herbe beto mama Martha Nobi papa yo ningi bana mwana nanga bana nanga batika ba pauvre yo déjà c'est fini pampes na tiela kayo ngam na letsa ko pampes ngam na let na melisa ko damage yo soko tsekana na mwana nanga keba na yo akebisi Tshisekedi Etienne Tshisekedi keba na yo bana nga ba ko wa pauvreté tika mwana nanga asala musala wana ya passe no passe nanga abi c'est quoi cette histoire musala wa passe no passe nanga ni pour bandazo ba solliciter ma IDPS. Moi je suis le président de l'IDP, il fallait pas solliciter notre ville. C'est là où
la présence de Katete Katobo et pas ya Tshisekedi. Ba benga le papa, ya oh muso benga ya. Ce qui je pense c'est la solution. Viens comme ça, tu vas nous aider. Yako kobimisali kambo Katete Katobo précipitamment ayena Bruxelles akutana Tshisekedi alobi kotala bana te talanga yaya passe na pe passe nanga. C'est que lui passe na yo passe nanga bozolo ya nini. Oh non, nous avons un sérieux problème. Il faut que tous là ensemble na bisoni tous ali awa na batuti tous sangana bango lungo. Eza boy. Non. Bande kobol. Dans l'entretemps, il y a Lingoboya, maman Martha Siliki, allez bon, au sala alors. Au sala d'Engoli. C'est ce dit à garder silence, à boy chonder, bah, pumuler, bah, peut se soucouter, bah, changer par pertité, c'est ce qui d'avant rien. Alors, à Tiki, Félix Chilombo a continué. Vous, des leaders, suivez bien. C'est là où vous allez comprendre que à partir il n'y a pas si n'a pas si n'a et si ka Félix a céda, il dépêche, n'a pas beaucoup ya Moïse Katou. Moïse Katumbi a dit, bah, le but, bon, c'est parti. Moi, je peux vous aider en tout. Parce que j'ai des milliards. Oui, n'a pas payé Sabino Nyonso. Qu'est-ce que vous voulez? Nini, bah, n'a pas nini, n'a pas payé Sabino. Alors, tu l'envoies à cette époque-là, et bien, il y a des millions, je vais vous donner, mais cédez-moi l'idée de pèse. Moi, je vais mettre quelqu'un là-bas, et on va s'arranger. Voilà, c'est Félix Tulombo, Andy Malbi, ne regarde pas ce pauvre papa, regarde-moi. Maman est d'accord avec moi, on part ensemble. Alors, passe nanga et je porte. Et je porte, alors, bah, qu'on peut sa rapport pas Hippolyte Kanambe. Bah, qu'on peut sa rapport pas Hippolyte Kanambe, que c'est vieux, wana, t'aurais gagné bango. T'aurais gagné bango, mission Tinaki Bisso, Tinaki Vital Kamere, ou Tinaki Moïse Katumbi, t'aurais sir, bah, tu y a idépès. Bah, là, qu'il y a minute, on se peut la galangoa, des soleza et lengi, et c'est important. Et ça est très important quand on a besoin de l'eau pour être lobby mokwa le latin na kati na bino. Surtout, bah, oyo ba ignorant ba na kati idps. Alors, bah, que on peut ça rapport pas ya Kabila, to resir kuna biso, et voilà, to lobby ke bandimi, to tambola na Kabila, na idps ensemble, to sombi bango. Kabila lobby, en trois bo resir, boza mibali. Alors, Kabila n'était pas sûr de tout cela, lobby, car Félix a ok. Parce que présentait Félix a ok. Kabila lui dit non. Moi, je ne suis pas sur cette histoire-là. Pour l'instant, ces vieux loups-là, je dois le voir. Je dois le voir lui-même en personne. Il doit accepter devant moi l'être au stade de la conférence. Il doit être là. Mais il est malade, lui, non. Même s'il est malade, on doit le voir ici. C'est là qu'il dit, match. Il n'y a pas sinon pas sinon. Parce que papa n'a pas place na ombière. Papa ça qui est na maison de repos. Alors, pour quitter Belgique, il y a na Kinshasa et c'est là qui va médecin. Et c'est là qui médecin peut s'accord à soi, à 5 accords en Belgique. Non, je prends en charge, je pars avec lui dans 4 avions. Au cas d'un problème, il doit être là. Pourquoi? Oh non, il y a des problèmes très sérieux au niveau de la famille, il doit être là. Et voilà, je docteur Ilunga. Docteur Ilunga wazala kata boloko oba kanga kene bandela makambo oyo bino moko boye. Docteur Ilunga sina porté garant paf comme azaki médecin traitant va proposer mbongo na maman Marthe va proposer token. Alors les raillé kuna mutuma kasa non, il faut les liquider. To katra mukuse wana. Il faut les liquider. Ce que liquider était on va pouvoir électeur. Ce que liquider tato tako choba kal. L'air n'est qu'on mata à reconnaître, à reconnaître, il faut les liquider. Comment est-ce qu'il faut faire pour les liquider? Voilà, bref. Tout ce qui wana, tu sais qu'il dit, Akenda, Vadio, Baliaye, Poete, pouvoir, Elia, tu sais. Pouvoir, Elia, tu sais qu'il dit, et c'est fini. Et dans l'entretemps, histoire monsieur Robert Rabino, autre qui n'a qu'à ta famille, l'histoire monsieur Obo Monake, Balabella Bino, il y avait un Libanais qui était na kati assassinat, il y en a ni ya musée. Boyoka le solo wana et bella kata Kinshasa. Boyoka ke il y avait un Libanais ou ya kenda ki wana oiba qui musée Laurent Désiré Kabila a kutana ngene mutasuka. Libanais wana a porté disparu. A monanate boluka boyeba Libanais wana. La boye bake Libanais wana aza quelque part et aza wana très influent na kati azo sala baje o nyonso boza komona wana Libanais wana oyo
abana ko fournir ba armes na ba série de guerre libanais wana o azaki camarade ya Ipo commandant Ipo libanais wana oyo bino moko boyebi ke azwa ba pesa récompense ba récompense ye ba pesa biloko ebele po ete a garder secret voilà boyebi libanais voilà pasi na yo pasi na ngai ebotisi ebomisi bato créer bateki IDPS na pasi no pasi na nga pasi no pasi na nga ebomisi Etienne Tshisekedi pasi no pasi na nga ebebisi makambo nyonso lelo eza koleka na mabele koloko. Alors dans une première partie alors to lukana moye papa ma folo soko intervenir a compléter oyo eza nango ebongo tokoba na kati na mosindo ya oyo ezali koya eza kolanda na sima. Like na bino sepela kalango vous êtes déjà très nombreux là bozo na biso de l'autre côté na so mona réseau ezo buina na makasi na caméra au mususu il y a un sérieux problème niveau ordinateur wana ezo simba penati eza pena mwa mo. Alors na kanisi autre ça koloba voilà là où nous sommes arrivés. Alors tout comme toute la question est-ce que la famille Soriano baza crédible na Congo et rôle nini bazo jouer na kati ko le Congo pour ko déstabiliser Congo donc au moins que Congo est déstabilisé so tali bien na ba kunyo so politique au comment la présence de la famille Soriano ezalaki wana moto suka akutana kepe moto suka monaki Mose Laurent Désiré Kabila ezalaki libanais wana toluka to ebaye moto suka pe monaki nani Etienne Tshisekedi ezalaki nani ezalaki Katete Kato toluka na to yeba eloko nini eza koleka wana papa ma folo malobo mboka yo le sako na bino nyonso eza esengo tolanda investigateur po toyeba pasi na biso ekangama wapi lelo sikoyo luluma bakoko mvulusi timbango abandi kopesa biso bwanya ya koyeba po toyeba kolongola pasi oyo tokotala tokobanda nyonso utu koloba problème na biso ezali na bana ya bandundu bana oyo na bandundu bamilatre tokobena o bamilatre batata na bango o bamosusu bakoko na bango bamosusu bayaka deja na bitumba na bango babundaka na kuna na poto entre 40-45 baye kokima bamingi personne azalaka un industriel parmi bato wana bazalaka bangamba awa bamosusu misala te bamosusu bamécanicien baye kobwaka bango na Congo baye kobwaka bango parce que bandeko na bango à l'époque bandeko mouvement ya ville politique ezalaka te ezalaka bao balobi déplacement de guerre donc bazwaka bango bamosusu babandi bacriminel de wana baye kokima yango kobomana na Congo na banazi alors baboti bana wana bazali ilelo bangonde bamosusu oyo tobengi la komikoma wamama oyo endundu baindundu bajacre Jean Pierre Manisa Olivier Jean Cohen bana wana nde bangonde problème na biso bandeko na ye awa po tozobaka néocolonialisme oyo papa mulele papa lumumba nkito polo okito na mpolo eza kokoma na oyo les 4 conjurés papa baba Emmanuel Evariste Timba Anani na Mahama bangonde problème na biso néocolonialisme bangonde bavandisi yango tulelo bana wana dont les parents bayaka kokima pauvre ngongo te botala ndenge papa sayela lobi get ozivo ya moto na katumbi ayaka maboko pamba abandi na peche ozambe bokoteka mbisi sikoyo bakumi bamillionnaire biso bakumi mboka tozokotelamela bazofinga biso alors c'est pour dire ceci que bandeko botika makambo ya kolandaka baconstitution wana botika makambo ya baélection sino tokozanzela te awa ezali topanza néocolonialisme architecture nango nyonso bana balulatu
politiciens. Voilà pas la mission Papa Sayala. Bande Kobatika. On le message nazo kopina na bana nyoto bazona na muka. Bona muka. On kosa te. Emeche koki kozala te. Tant que tozali na bana ya baneo colonialiste batani biso tant que bango balingi nationalité na biso. En passant, nationalité na biso jamais mutu moko azalaka nango officiellement te. Pour éviter de quel tribunal et quel juge après ça la nationalité wana nyonso. Kaka tango baye babandi kosala bamikanda na bapaseport ya nakumu ya mboka na biso bakoma nationalité. Aucun est passé devant le juge, devant le tribunal. Pour bakati na yeke azali na nationalité congolaise. Bazali te. Awa en passant, na kopesa en tout cas ça c'est ça m'engage que moi-même. Docteur Chani, oyo atelmisi makambo ya communauté yende akende tina soka baintimide ete batuti baintimide ete bana bamilakre baintimide ete ilfo babima bandeko totika na makambo ya nyonso tozolanda tobengana bango nyonso bana bamilakre bakaya nyonso babima sima nde tokotala na lolenge nini tokobongisa mboka ya biso eza na tina te bosalaka bamarche pacifique bango bazo koseka bino ezali awa bitumba ekomi sikoyo me ifo tobunda tobandela koboko te bokanisa bobimisa bolongola makanisi ya baelektio na bino bolongola makanisi ya seni bolongola makanisi ya nayebi te baconstitution na bino mozomo koreforme constitution toyebi te soki ya wapi oza kobosana te constitution oyo ezali décret royal ya Belgique ya mo esala république alors totolongwa il faut kozongola constitution oyo biso moko tosala makambo na biso tozali lisusu te bana batanisaka biso de l'extérieur na lokuta omoni place nde tokomi 60 ans ya meilleur colonialisme tout lelo tozokufa mboka bazoyiba bambongo bazoseka biso epuis kaka bango bazokabila bino ba 500 francs obanesa bino ba t-shirt bokanga bango na élection élection oyo banaona motuna bino makambo ezali awa tobengana bango tosala bitumba zala problème toza nango lelo bino na lamuka bonana pongi te po ya kolominaka boyozo tous les sept mousquetaires boyo bakendaka na Genève ils sont impliqués ya olaisaka bino produit toza tuna tuna wana te voilà problème na adi yango ya mwana ya kosouleve bana bamiti nyonso bamilakre babima bakende élection ezali te tanke babimi te moto moko ameka te kokanisa na parti politique obien na élection obien na seni babomi biso mingi tobanda lisusu luya te il faut sikoyo ngumisi ebelemi il faut totelama tobengana bango nyonso bakende eboyebaka mpasa arbitre aza na ye te oni oyo azalaka soki organisation ya nation unio bobengaka conseil de sécurité ezala lisusu te etikali kaka biso moko tozwa ndenge na biso tozwa souveraineté na biso totala libanga te personne ne nous donnera une leçon venant de l'extérieur Papa Sayala na kombo ya bakoko ngulosiki mbanga batika vita na tunso maloba ebeta Matondo papa mafolo matondo na yo vraiment na contribution na yo na katia émission notre investigateur. Deuxième partie tu allais kokoba na bino ya solo ete tokolobe na bino oyo bazana makyo ko yoka bayoka. To sengi na bino to longona isme. To longola isme oyo eza ko bloquer biso. Et alors les autres en profitent dans notre ignorance. Votre ignorance, bien sûr, c'est pas les mieux parce qu'il y a déjà dans les grands sacrificateurs, dans l'ignorance, il y a un net. Politique au biso toza ko bunda la mboka, nanga ina papa ma folo na bande ko belé, auto na bino longo, ya sur le terre, ezali nzambo bankoko, asa ko sunga biso biso ba yele makaste boanya, poto bunda na bango, poto toza ko yeba, et si toza ko tia lokolo. Et si toza ko tia loboko, to le belé ki bino, tango to bandaki e belé pa kritika ki papa ma folo. Ye papa folo mbongo ngwa sala yini. Kaka mbongo asala nini ambongo ay papa tolobela ki bino bien ke 3C
3C wana bazali balobi ke biso foka biso totikalaka pauvre. 3C c'est le système. J'explique yango mingi na bemission ebele na loba yango. Alors na 3C wana système oyo eza kosala ke ba parti politique ezalaka ebele. Système ezosala ke ba religion ezala ebele. Na kati ya 3C wana ba multinational pe na MONUSCO balobi biso pe topika wana na kati ya 3C système wana. Alors ezoteya yo nini? Na kati ya 3C ba créer ba parti politique pour ba distribuer. Et votre corps ba champion. Alors ba parti politique au total tango to banda kolobela bino na lelo et projet biso nini? To mona ba binsa ba ko banda conférence nationale souveraine. Te to koma lelo yonanga passe na passe ka kolela na kolela. Mais ces politiciens là sont là prêts d'attendre le moment. À quel moment maintenant que c'est quel événement que nous attendons? Ah, l'événement est qu'il y a ce que vous allez séni. Ah, préparons-nous pour te bonto bana guerre ya séni. To distribuer bon la séni. Après c'est là aussi là les élections. To distribuer bon la campagne. Nous sommes donc quand ça va concurrent, nous sommes pas concurrent. Bandeko, bon c'est bon song ça dans le milimo, ba mémoire c'est. Raisonnons ensemble, réfléchissons ensemble. Comme on dit ensemble, autobandi c'est quoi na et bandeli ensemble. Oh ya Moïse Katumbi. Tozonga na l'air makamwe banda ki tozonga le bela bino ke ces politiciens là sont des aventuriers. Tozonga le bela bango na ko tira totanga bakomona bango zito matsa bango. Le tozonga le bango ke bana Vital Kamerhe. Vital Kamerhe za caméléon. Na kanisi batus to poto to ke bisaki bango. Bela ki biso ni ba politiciens. Oh bino bolika séparation. Biso na Vital Kamerhe tozonga bango ensemble, tozoke ensemble. Vital Kamerhe a dribblé bango. Vital Kamerhe a matiti a beti ba shit lelo na ba million a Congo chou alia. Nana bimana nana baza gagner makambo. Biso tolbela bino vérité et mon ami. Alors, toke na banalise ya solo te sabeli. Le basale biloko na tout Vital Kamerhe a dribblé na Moïse Katumbi ko kote na kati ya ba scénario. A kote na kati ya ba scénario Moni a créé nyonso. Tout ça que Moïse Katumbi dès le départ, il est pèse et panzanaki et bebaki balongolaki au mususu secrétaire général il est pèse parce que biso posinara qui a fait Tolobi Bokeba Félix Chilombo azo blanchir Moïse Katumbi. Bolanda ba image de biso akala soki moko zanango to vous savez que non Bolanda tolobaki bien. Bokeba na katina il est pèse Félix a teki déjà il est pèse par Moïse Katumbi. Azo blanchir Moïse Katumbi, a koyena Moïse Katumbi pour baïbi c'est que non, popularité, bandeko, s'il vous plaît, suivez-moi. Basengi na Moïse Katumbi, balbi, yoza mwana na bison de kona, bison, tout ça au pouce. Union soit IDPS va soutenir Moïse Katumbi. IDPS vendi. Moïse Katumbi, accueilli, baye, basel, ba défilé, na bango, ba paton passe là, ni tout répéter les binos, à la fin des comptes, Moïse Katumbi a se préparer à Kitana Félix na kati ya Kinshasa. To alerter la base ya Kinshasa, ya IDPS. Bokeba. Alors l'herbe a tindi mbongo 10 000. A tindi 10 000 pour que ba keno sala ba yamba Moïse Katumbi. Allez batu ba yebi déjà smate makamwana biso batu ngayo yo. Nazo le bela bino lelo bolanda ngai. Ngayo moto na bimisaki yango. Keba. Ben ba petit kuna Félix Chilombo yebi batimbeli cop nanga a bangi o kitana Moïse Katumbi ensemble voyez bien so vous avez moi zoloba et les kakinde kewana à la fin des comptes qu'est-ce qui s'est passé Moïse Katumbi a sombi rasop a sombi rassemblement a ba partout on a tout Moïse Katumbi a que na les autres bazo les autres tapi boye ba sika nini ba jewe les salmé que Moïse Katumbi a joie ba partout on a nous na toujours yé likolo et nous avons financé ba politique ba soba ba mboka la bango pa ya mutu mboka ça n'a rien à voir avec les sang congolais bango nous passera qui moka ko wana kat na bango azate on va y arriver alors biloko wana tout et Cyril le comité na suka wapi na rassemblement ensemble pardon na ensemble moni tout ce qui s'est passé avant ensemble botama ba memi bango na ba Genval ba memi bango na Bisa ba tourner na bango ba nyonso wana za escroquer et voilà à la fin des comptes aujourd'hui Moïse Katumbi avec ensemble pour la nini bazo commission wana bazo kwa siré que non kene na bango malembe kene na bango yo pesa bango kaka mbongo et politique na ba na pouvoir non est-ce qu'il est congolais non allez aussi doucement comme ça
on va y arriver. On va y arriver. Nani azana plan wana, on va y arriver. Suivez-moi s'il vous plaît. Bana ensomi école au Congo. Bozo chaba like na bino bolanda na bokebi nyonso. O ezali émission moko kao. Comme ça, boko yeba ki à partir émission oyo, boko yeba ba mingi bako lapa ko soutenir Moïse Katumbi lelo. So oza pena congolais, o botama papa maman congolais, o lapa ko soutenir Moïse Katumbi lelo, o boya ko soutenir Félix Tshilombo lelo, o boya ko soutenir Jean-Pierre Bemba lelo, o boya ko mona ba meti ba milatre wana nyonso, o sa ko se plan bango te. Voilà. Plan wana na kanisi boye bango ke les démocrates américains bando ki ya Congo. Oyo bazalaki derrière Paul Kagame. Oyo bazalaki dans sima ya Bill Clinton. Oyo bazalaki na sima ya ba mafia nyonso oyo ba kotisa génocide na kati ya Congo. Oyo ba boma ba Congolais otolela lelo plus de 12 millions de Congolais tués na kati ya Est ya Congo. Ba wana nzokate na kati ya États-Unis bazana lobbying na bango. Lobbying na bango to monaki Félix Tshilombo, Moïse Katumbi, na un certain monsieur auto beng babeng na kombo ya Peter Pam. Peter Pam a défendu un travail d'après bango magnifique. Oyo ayana solution ya Congo. A défendu un travail o ayana solution ya Congo. Solution ya Congo lobi Congo po ezala po mokile kota calme, il faut ko balkaniser Congo. A expliquer en tout c'est asiatique, américain d'origine, étranger, à Kenako, va pèse confiance dans les républicains, va pèse confiance dans les démocrates. Cet homme en question, ça là, au besoin que moi, le consulat atlantique, et le comme on a Ayamba, Félix Tshilombo, na Moïse Katumbi, même qui Félix Tshilombo, qui Moïse Katumbi, pour laver le cerveau, laver service, laver Félix cerveau, c'est non. Toi commence. Et après, tu vas céder le pouvoir à Moïse Katumbi. Là où vous êtes induit en erreur, beaucoup est pouvoir. Alors, Peter Pam a défendu, pro, numéro 1 pro balkanisation du Congo, et c'est Peter Pam. Et tous les Tutsis rwandais ou ougandais sont derrière cet homme. C'est lui le numéro 1 stratège. Stratège numéro 1, Oyo a fait ça, plan, non, bon, banako éliminer Bango. Pour exécuter bango muke. Les bozo aussi ça bango pour gagner ma belle parce que après ça bango exemple en Australie, après ça bango exemple va payer belé, après ça bango exemple il y a États-Unis d'Amérique, ndenge ni ba indien, ba ça ba indien et c'est là qui petit à petit. Alors bo banga te bo kin malem on va y arriver ya ko joie bo to la belé wana. Bande ko la. Ko so yo kangai e ko za mpona yo pona banga. Et que vous en pété après l'émission vous partager émission oyo na bande ko nyonso ba yeba ba like na bino to super rango bo pe ba mesela ko tiaka moi et que comment we boujaka na chat wana kamo ba do en chat attaque moi coca pamba to mela merci na bino bande ko bo mona ka te to zo bela comme fulusi chaîne to za besoin to senga to taper courant to te futa pe internet et senga mosala biso nyonso soki obomba me na ndako ngana za ko sala mais quand même contribuer na futa ta courant contribuer na futa ta o appareil tala moko to bango sana ngo et bloqué na osoma ngo na nini to ko équiper mvuluski mbango teke mvuluski mbango tinanga ordinateur po yo lobike biso to za bana na yo tina ordinateur lelo wana to zo meka mabe voilà to zo lobake to songa voilà bande ko bana sobekolo Congo. La balkanisation ya Congo, moto prona yango, moto penaza pro yango, ezanani ezali Peter Pam, o yazali vraiment moto azo landela Moïse Katumbi de près, azana ye mikolo tout, azo pêcher ba stratégie, ya okenanga malembe avec tous les Tutsis. Voilà. Alors, makambo union so eleki na miso na biso ngai na yo, toza ko mona yango, ndenge aza okene, baza ko assurer, ne t'en fais pas. L'herbe organisée. L'herbe a organisé conclave. Il y a Genève. Mingi bakozala gêné. L'herbe a organisé conclave. Il y a Genève. Là, ils ont appelé tous les méchants. Des bandes de vol. Bien. Bazana ba voiture. Mais va préférer même si on a non. Pour y à Genève, tous les assis na frère na biso. Beaucoup lia, beaucoup mela, beaucoup lala na frère na biso. Pas où elle est là qui bango nyonso na numéro 1 zaki nani Jean-Pierre Bemba. Numéro 1
l'inacceptable est triple. Et c'est là qui est. Et l'andana qui va wana monsieur. Tout le monde qui les 7 ou les 8 voleurs, bah on nous sommes impliqués dans ma camboana. Oyo, bah qu'elle est se retrouver dans Genève. Nani a bengi saki bango na Genève. Entre autres, Peter Pan. Azaki à la base que benga bango nyosto, bimisa bango na Congo, vansa bango na mboka, pesa bango biloko kolia, pesa bango ba frais d'émission, bako bango kene, bo pesa bango ba consigne ndenge ba ko travailler. Parce que nous sike bandaki. On a zone le belapino, bande ko bana somme kolo koko, bo bazana ba lié, on a kati ba ide pesa benga bango vansa bango yokisa bango vidéo. Et ba keko kuta na bango nyosto na kati na Genève. Même si bango regarde, le plan c'est quoi vous, botale la biso Glencore. Botel la biso balobing botel la biso to pesa pouvoir na Congo mindele ba na sima bazo tala bango ndenge bazo signer. C'est ces blancs là, imaginez-vous, c'est ces blancs là qui ont imposé à ces sales politiciens, excusez-moi de vous le dire, devant vous na finga bango ba sales politiciens parce que ce sont des irresponsables. Irresponsables, comment vous avez devant des multinationales, devant des gens qui ne sont même pas politiciens. Quelle honte! Bakuti wana ba cédé ba passe nanga ba monter stratégie. Comment monter stratégie c'est quoi? Ba quitter leur Félix Tshilombo l'escroc na Vital Kamerhe ba ke ko sala ba ke wa ba ke na Nairobi na Kenya. Les ba comme na kati na Kenya ba yeso bango bo to ko sala gelo ko la ke bino bo boy bo retirer signature. To ko tapela opposition mo makasi to ko bino na bango bo kabwana. Po bo zala ki ensemble. Comment les gens vont vous croire que vous êtes plus ensemble bango ba comme opposition bino bo comme na nini? Alors, il fallait que le bakenon, bino boboy na bino signature. Base boy na retiré signature. C'est ça où la grande mafia et banda ya Tshilombo na Vital Kamerhe. Et l'autre salami, Vital Kamerhe na Tshilombo. Vital Kamerhe na Tshilombo, ba monter stratégie na bango, ba costume ba masse na ba base na bango et boyaki et voilà et kei et continuer ma solo. Alors, makambo wana eleki bomoni yango batika la kata mafia wana ba pesa ba province ba pesa na ki Tshilombo za ko bombana Tshilombo za ko bombana parce qu'il y a d'autres tinda ba jeune wana ba kende ba fingaka Moïse Katumbi ba monta ba stratégie pour ba monisa Moïse Katumbi ayebi yemoko ke engagement ya zwaki na kata Genève engagement ya zwaki na Genève que après lui c'est Moïse Katumbi. Est-ce que s'il est vraiment conscient, est-ce qu'il allait accepter cela? Alinga au craquer la porte, non. Surtout hier, on prend un engagement à Boya. Que lobby, pouvoir après un gars, et après l'ana Moïse Katumbi, Alinga au Boya. Fayoulou était au courant de cette histoire dans la zone de la Bino. Fayoulou va nier parce que Ayebi, on a la zone de la Bino Sikoyo. Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, Bango, Nyon, so va y plan Oyo. Que Mindele Belbert qui Bango, après Félix Tshilombo, ça doit être Exatour, il y a Nani Exatour, il y a Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a pêché la Mouka. Je dirais la Mouka, bon, on sera beaucoup de Bango, oui, Exatour, oh, mais là, comme à un moment, Nani la Mouka, ils en ont beaucoup, il y a Moïse Katumbi, pour être yen dans la président, yen dans le poste candidat unique. En deux composants, on a bien. Alors, on a tout, et l'équipe a mis sur la bouton. Téléphone, les alliés. To pesi bino ba numéro nyo sur téléphone oya moni ki akoko benga po abakisa oya koko bakisa to boyite to ko yambaye ne to système na bino ke oya ko yana ndenga isme to boya ngo atolo makamba Congo to le makamba ya Congo na biso po to ko ndibate to ko ta tube esclave na ba pa ya ba dirija ka biso à 8000 à 12000 km isme awa to lingi yango te. Voilà. Alors ce qui s'est passé et les cas qui na kat na Genève balia ki bambongo ba korompa ki bango ba sepele ki ba ki plan mondial la peste ki bango ba bene ko se sentir gêné que moi ba continuer plan exact parce que wa mona fimbo ya kekele ya mvuluze ki bango ya ntungu noir ezako beta bango fimbo ya kekele ezako beta bango Fayulu azako yoka na butu ezako frapper ye yoka na ko engagement ndenge nini yoka na Genève eza mboka bankoko na yo bazako mona lumumba azako telemela bango baza komona bankoko na biso baza ko frapper bango nzambe mukolo Kongo nzamba mputu lendo aza ko frapper bango na butu na modèle tout et bakomi ko banga voilà ce qui se passe moni même bango tongo zonga si to moni ba biso babimile lo balobi likambo ya prof ya Dr. Tshani azali kasagien Dr. Tshani
a déconné na ndenge nini Dr Tchani batindi ba MCA aloba a détruit Moïse Katumbi pour jouer faveur ya Félix Tshilombo et non à se défendre en tant que Congolais. C'est là où il a déconné. Ce qui est là qui n'a pifo le coup la biso président bana ba kolo Congo bana o peut-être bele la bana bilaka ako kena isme wana te ke alakisa ke azaka seba tindi kotinda là où il a déconné parce que l'erreur sali zanini l'erreur que Dr Tchani nani asali du fait seulement ya koloba que oui Congo l'élection tout d'abord il fallait même pas parler des élections les rendimi que oui l'élection faudra papa maman congolais pas tout le monde tourna et bongo Tshilombo il fallait le Tshilombo aussi ne mérite pas être président du Congo là il va défendre à perdre voilà le lot à ridiculiser parce que ayebi que Félix Tshilombo yemoko a déclaré que maman est angolaise. Et alors, ba bande ba l'active image tout a commis soba. Voilà qui bololé ba intellectuel congolais. Leur a conscient ma communauté, voilà comme ça busoba weba. Ba simbi se touche na busoba. Et voilà le lot toujours ko mone akomo beta munoko, akomo ko samba. Foti na nani ya yiko. Voilà abandaki les kamalamu mais si quoi avec qu'on défendre en côté pour qu'on défendre Félix Tshilombo parce que ça muluba il comme ça muluba tika défendre Félix Tshilombo alors bah Félix Tshilombo aza maman na ye Marthe aza congolaise ya kananga ya kasai voilà à déconner à sambwe malheur na ye pote wana fimbo pe ya mvulusi kimbangu a frappé pote c'est bien que mbalo oyo nyonso ko déconner même famille boye ça ya keba na ye to comme na période mabe akozwa fimbo akoyeba ngote voilà ale papa ma follow na kanisi ozali kabako bakisa wana oyo nyonso to lakisi na sima maloba pano pa mafo allo pa ma follow Papa follow bolimbisi Papa follow bolimbisi bandela poto okene bandelité micro zaka okangama bandela ne bandeli oui par rapport na likamona lobaki bana ba milatre botona ngira bangonde ko ko apesi ki da ke bongo ye bango ba bota bana ba milatre problème ezali wana te ezali no mate bana na biso pe mingi quelque part na bota mais problème na biso ezali pouvoir ya Congo ezala na maboko ya milatre te soki tobota bana ba milatre bakoya kosala na biso moko tokoyeba ndenge nini tokofonctionne na bango moko akozalaka na poste ya responsabilité te po azala po na une partie ya bato na ye atika quelque part omoi bango te ngoni tikingana alobaka lokula bomota na bango okomoya bango te le pouvoir afuma te aa problème na biso ezali wana nabiso maloba papa fengela le reste wana yo olobi eza nyonso na nzela oyo akomeka oyo élection oyo ndaye tozokende na place yango wana parce que ndenge alobaka je ne chaufferai par la force lokula bango babandi komeka bapeka nde mpo tozokende wana totala nani akobanda campagne électorale e akobandela ngo wapi e akosala ngo nini ekuma evote il faut babima bakende batika Congo le néocolonialisme bakende église yango moko ekokanga touche kopesa signal avec la place okobanda wana te pakasayela nakombola bakoko boyekeke mbango na dirisa maloba egeta matondo papa mafolo olobi ya solo bosolo na biso na ngwana biso totsaka nzoma na monoko te tolobaka bosolo ata olobi ke non na lobi na oyina nga poza na kata isme ma etali yo moko po isme na yo ekofutaka yo te ekofuta te bana no moto bako souffrir na isme kotio lelo po toza na fanatique ya moto yo za ne jalelo bana no bako nyokoma bana na yo bele kofuta ngo pote tango fimbo ko beta ya kekele bana yonde ko yango bana bako subir ba conséquences ya oyo nyonso oyo osalaki na mabe po na mabele kolo Congo yango na tozo sabino ke bokeba voilà yango toza koloba lelo makambo za ko lekana mabele kolo Congo to monike o nyonso tolobaki lobi e bani ko salama
tobombeli bino élément moko pona ko conclure émission bolanda élément oyo totieli bino po ete esunga moko na moko na kati na bino po ete mingi. Sur les gens qui ont appris ce que j'ai appelé, avec une comparaison que j'ai prise chez Lénine, la fameuse bourgeoisie comprador, j'ai appelé ça l'opposition comprador. Qu'est-ce que c'était les compradors? C'était du temps du colonialisme portugais à Macao, des Chinois qui acceptaient la domination coloniale portugaise à condition de garder une part de l'économie et du commerce. Eh bien, on vit la même chose là-bas. J'ai longuement averti sur qui était Katumbi. On est, avec le mandat d'arrêt international, dans le noyau, le fond de l'affaire. Si vous suivez les médias occidentaux, on a bâti une grande légende autour de Katumbi, on appelle ça une storytelling, c'est-à-dire qu'on vous invente la vie de quelqu'un. Il y a notamment un film, Katumbi, gouverneur du Katanga, qui a été financé en partie par Arte. Arte, ce sont les gouvernements de Paris et de Berlin, c'est de l'argent public. Et on nous expliquait que Katumbi était un honnête homme, que c'était quasiment le seul politicien congolais honnête, alors que c'est un affairiste qui a livré le Katanga aux multinationales. Ça, c'est un aspect du personnage. Le deuxième aspect, c'est l'affairisme. L'affairisme, qu'est-ce que c'est? C'est que Katumbi, il appartient à une très grande famille affairiste qui s'appelle en réalité les Soriano. Lorsque vous fouillez dans les dossiers Katumbi, vous voyez qu'il est détenteur de 3 passeports différents, avec 3 nationalités, et que dans ces passeports, il ne porte pas le même nom. Il y a notamment un Moïse Soriano qui conclut les contrats Soriano, Katumbi, Katumbi bis, on ne sait pas très bien. Troisième chose, Katumbi, c'est le choix d'un scénario politique. C'est l'homme qui a été choisi dès les années Obama, le fameux sommet USA-African Leader. Nous sommes à l'été 2014. Il a été choisi comme l'homme qui était chargé de dégager la cible principale de ce qui est devenu le printemps africain, qui était Kabila. Kabila invité au sommet USA-African Leader et qui s'est vu opposé à une conférence de presse à John Kerry, qui était le ministre des Affaires étrangères américain de l'époque, et le but était très simple, c'était d'humilier Kabila, qui a été sous-estimé et qui a compris directement ce qui se passait. Que devait être Katumbi? Katumbi devait être le candidat unique de l'opposition. On a, mais les Américains ont l'habitude de le faire, surestimé sa popularité, et on lui a bâti les moyens de ses ambitions politiques. C'est-à-dire qu'il a été pris en main par des réseaux américains, de l'administration Obama, de ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA, de George Soros, ce sont toujours les mêmes gens, et de l'OTAN. Il y a une fondation qui est l'Atlantic Foundation aux États-Unis, c'est la principale fondation de l'OTAN aux USA, c'est elle qui a parrainé Katumbi. Katumbi, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a créé tout d'abord une ONG puissante dont le but officiel, ne souriez pas, ne riez pas, il n'y a pas de quoi, c'est le panafricanisme. C'est la première tentative d'ailleurs d'utiliser le panafricanisme contre les panafricains et contre l'Afrique, puisque c'est un faux panafricanisme dont le but est le néocolonialisme en Afrique. À la tête de cette ONG, qui a des moyens considérables, il y a un ancien conseiller à la sécurité nationale, et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Voilà, mes chers amis, Nakanisi, élément Oyo Totie Oyo, ça va aider beaucoup parmi vous de comprendre quel est le rôle que la famille Soriano joue au Congo. Le rôle que la famille Soriano joue au Congo pour détruire le Congo, ce n'est pas pour votre intérêt à vous. On vous présente des miettes pour vous acheter et demain vous allez regretter ça parce que ce sont des générations et des générations futures qui vont souffrir parce que toi tu as accepté d'être corrompu par des miettes. Tu as accepté d'être corrompu par ton argent. Tu as accepté d'être corrompu par l'argent sale du sang de tes frères. Les frères aujourd'hui assassinés, tués, violés dans Katia Estia Congo.
et tu seras un jour coupable de tout ce qui se passe au Congo. Et je vous dis, s'il faut, les gens aujourd'hui pensent qu'en faisant cette émission, nous allons soutenir Tshilombo. Bien au contraire, on n'est pas là pour encourager Tshilombo. Tshilombo, c'est lui qui est à la base de tout ce qui se passe là. Si aujourd'hui, même les gens comme les Fayoulou, les Moïse Katoumi, les Jean-Pierre Bemba sont arrivés là où ils sont aujourd'hui parce que c'est Tshilombo qui a ouvert la porte pour dire que non, nous on a fait l'opposition imaginaire et alors mes chers amis, Tolia Nabiso, Pasinayo, Pasinaga. C'est là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Alors, mes chers amis, c'est à nous. Bisoba, nous Congo, Toloba, parce que nous sommes permettre biso, parce que vous qui m'bango à permettre biso, parce que banco qu'on a biso va permettre biso. Nous sommes ko lingata yo kasoni na makambo ya Congo mbula. Nous allons réussir, c'est à nous de dire que arrêtez vos histoires là. On n'a pas besoin d'élection au Congo. Le système que vous avez amené au Congo, on a compris cela. Donc, système, il y a Kochaka, to continue dans système de domination. Alors, c'est à vous de comprendre que même 5, même 10 000, même 50 000, on va repérer ça pour le monde, même na 10 000. Tu vas manger ça pour combien de jours? Mais au côté, on dit, comme kraka, esclavagisme, pour être au détruire Mboka. Voilà, tu as un conseil. Toi côté à bino poete moko na bino lobby akamwateke. Ah mais comment c'est arrivé ça? Parce que mboka ça ya yo ils ont devoir ko défendre ango moto muso ko défendre ango te ceux qui ont terminé ko défendre ango moto muso ko défendre ango azate tellement appelle le défendre ango comme il faut ceux qui terminé et ko sala passe mingi parce que lobby et ko sala mawa mingi pona yo parce que ezali ya mboka ya yote. Je mets tout le contrat qui s'est dit à fois quand j'étais très jeune, c'était peut-être, pour ne pas exagérer, pas moins de 70 millions de dollars. Et le papa faisait la pêche aussi, il était aussi dans la pêche. Tout le monde était dans la pêche. Donc, nous sommes le produit du poisson. Le papa, il a fait fortune Il a fait un peu d'argent. Il a fait quand même beaucoup d'argent dans le poisson, comme tous les Grecs qui sont venus à l'époque, tous les Juifs qui sont venus. Quand le Hitler s'attaquait à la communauté juive. Donc, c'est à ce moment-là que mon père a dit fuir. Il a fui donc de Rhodes là où il était. Il s'est retrouvé au Congo, il est passé par le Maroc, tout ça. Et donc, c'est quelqu'un qui a perdu ses parents très jeunes, à l'âge de 19 ans, dans le camp de concentration. Mon père, quand il est arrivé, il a commencé dans ses affaires propres, donc dans la pêche, il faisait la pêche. Ma mère a rencontré aussi mon père dans ces villages. Et voilà, à l'époque, c'est pour vous dire que mon père n'était pas raciste, parce que pour avoir une femme noire, c'était très difficile pour un blanc d'avoir une femme noire. Il fallait compter vers les années 42, 43, avoir une femme noire. Mais mon père a eu ce courage-là et il était en même temps juif. Pour avoir une femme noire, c'était très difficile. Ils sont rencontrés ici. J'avais à peu près 12 ans. Il est enterré ici? Non, mon père n'est pas enterré ici, il est enterré à Antania. Antania, c'est Israël. Je vais de temps en temps. Il était aussi dans la pêche, tout le monde était dans la pêche. Donc, nous sommes le produit du poisson. Le papa, il a fait fortune il a fait un peu. Voilà, mes chers amis, ceux qui ont le vont mettre binogo kanaba preuve comme ça. Bonjour à binomogo boyoki ke Moïse Katumbi andimi nyonso oyo alobaki. Félix Tshilombo pe andima nyonso oyo alobaki ke maman na ye azali angolaise na kanisi boye biango. Alors, cela peut tout ça bino oyo ya Félix Tshilombo oyo andima ke oui maman na ye azali angolaise na kanisi audio wana soki tozui voilà. À l'âge de 6 ans. Angola, il est venu à l'âge de 6 ans. Puis à Congo, à Congo, à Kalimoisi Naye, ma grand-mère qui a donc attends la c'est-à-dire elle est dans la Katakoungo, quoi. Elle a un peu de sang katangé, un peu de sang tété là, et puis du sang louba.
Donc, par rapport à Babotinaï, quoi. Donc, là, un côté Katangé, un côté Tété, là, un côté Touba. Mon grand-père, il est venu de l'Angola, d'une tribu, Namalange, enfin, d'une région, Namalange, voilà. Voilà, son béblo a boyé qui était ce qu'on a dit pour l'histoire à Jean-Pierre Bemba, au comment on a fait de même situation, et bateau tchabiso dans mon boulot, bateau tchatouble dans ma carte au Congo, bateau a 50%. Et bazali nombreux, comme une chaîne à télévision et belé, on y a tchété bango benga kimans. Bana wana bango nyonso ba komi na ja o muso ba boti bango na kata Kinshasa bango ba ko se positionner bino vous la jeunesse congolaise attention vous les intellectuels congolais ces gens-là s'organisent très bien entre bango bazo se positionner batuni ok ba yebi agenda ya moko na moko yebani ba yebi moko na moko yeba ke bino place na bino exacte alors sabino le bazo sel ba chaîne ba télévision na kata ba YouTube bazo créer ba distraction et bino bazo kolanda bango le bazo landa bango bango ba yebi ke non boko saka bango le bazo contre la distraction nous on travaille pour te nuire bango to tire tu vas mettre na bango na kata ma mboka na bango mais tant que tout le bango bozo kabiso to bozo kabiso to sengi na bino oyo akondi mambalo yo ko badalika mo ba campagne oyo ko banda mbalo yo na kanisi Piné ko yamba les jeunes de Kinshasa, préparez-vous. Il n'y aura pas d'élection. Félix doit dégager. Félix et tout ce monde là-bas nuire Bino, tout ce monde là-bas torturer Bino pendant ce qui 20 ans au Kenawa. Il faut le bol la bango déjà opération criminelle. Bol bango moko na bango te aya ko kosa Bino que oui, moi cette fois-ci c'est moi. Non, même Fayoulou bino wande kona biso ba jeune oboza na kati soki lamuka na soko insister Fayoulou c'est mon frère na soko insister Fayoulou c'est mon frère il est de Bandundu comme moi mais je vous dis même non biso na moni mbulo to voter na biso rapport to voter Fayoulou arrêtez il est dans la mafia Fayoulou est dans cette mafia là. Arrêtez de le suivre. Bah, distinction du Serbino que oui, bientôt. Moi, je suis des papas congolais et de la maman congolaise. On n'a pas besoin de ça. Tu as été corrompu dans Genève. Tu es en train de distraire les gens. Tu nous as induit en erreur. Fayoulou, on n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de toi parce que tu as induit tout un peuple en erreur. À cause de toi aujourd'hui, le nom Félix Avaniwana. Tu le sais bien. Les obines sabato. Il fallait savoir la vérité. Que tu as cop pour un ezali de petit bolandate. Pour le lobaki amote. Et le lo vana nie. Le lo bana boni ba kufu na simana yo. Bana boni tala ba mama ya masina. Ba beti bango ba fimu le kolona yo. Pour défendre bango ba la boni. Ba mama masina ba beti bango bolumbu di kolona yo. Arrêtez. Voilà bande kolanga bana somikolo Congo surtout nos frères Baluba, nos frères du Kasaï. Attention, vous êtes très mal positionnés. Vous êtes piégés. Vous êtes piégés dans le système. Les grands perdants, c'est les Kasaïens. Bakibino, Bakosakibino, Basimbino, alors que tourne la bino, nous sommes à Kipo, Baboto, la bino Mboka. Nous avons besoin de yoka. Ouais, yoki, malamu. Ouais, yoki, te, qu'on a pas se pote, bazo, consommer la distraction, te, Katumbi, tel, la Katumbi. Mais Félix a émis plan, Katumbi qui doit, Kolandaye après, c'est Katumbi. Plan, on a yébana, ayebi. Yamana vanini aza kolobate. Voilà bande kolanga na kanisi to bela kambela nango ke ya solo to telema to bundela ko. To bundela ekono na biso, to bundela Congo. Les zo bundela Congo motako kosa yo tekeme et yoza monta région boete soutenir boete te région moko lesa monta région moko ko lesa région mobimbate. Monta province moko lesa province mobimbate. L'état ne mute lesa ka. L'État ne m'a sali sakabato. L'État ne l'a chômage. Et non, ni moko, aussi comme le pouvoir à le chômage dans la province Mobimba, l'Okuta. Vous voyez qu'il y a un conseil de la paix. L'Okuta. Province individu moko, à cause de ça passe à province T. Même à Zankandanayo. Ce qui, gouvernement, voté la loi, on a un sa province, ou un sa Congo Mobimba. Et non individu parce que azana ethnie azana nkanda yo ne arbik sabino lokuta batokos. Voilà matondo na bino so wala ki biso na 4 investigateurs ya lelo to pesi matondo na bino. Merci na ba like na bino, merci na ba onyoso
Par exemple, abonné au Baliboso Balandabiso, n'oubliez pas, c'est la seule et l'unique chaîne sur YouTube. Oyo, et c'est la réalité, et c'est la vérité en France. Oyo, Koyoka, Oyo. Tu dois sans parti pris. Tu as la pression en côté. Je me trouve en côté pour tout ça. Pour n'a mis en foulou qui m'bang. Tu frappes à tout le monde. Alors, faites bon, personne confiance. Tu as un bino, tu as un bino, longo, tu as un bino, pour nous libérer Congo et longo, bisona bino. Maton dans la bino, nyonso, ingeta.